Perfectionné, makambo toboya kilobi, lisume koma nango perfectionné, makambo toboya kilobi, ekomi autorisé. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bonjour, bonsoir, Balandinho. Il y a 3 Exa Production TV. Et Balandinho, il y a les artères de Kinshasa. Et merci Nabino Nyonso, Oyobotala Kabiso. Merci Nabino Nyonso, Oyobolina Kabiso. Et fanatique na biso. Et abonné na biso. Mourir na biso. Et Oyobomesana Kota la biso. Awa na chaîne, il y a mon nene. Il y a découverte. Faire découvrir Kabino, Kinshasa, bas commune, bas quartier, bas province. Et aujourd'hui, le 3 Exa Production à Kichiwapi, la commune, il y a Boum. Et la Kabino va venir, il y a quartier Tomba. Et awa tozala manifeste, route manifeste et croisement Birmanie. Donc toi la Birmanie manifeste et croisement Birmanie manifeste. Tout ce qui manifeste et tout ce que nous avons à venir au Elandi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Beba via kuta dire. Awa toza la direction ya Birmanie tout qui déjà manifesté au direction ya Birmanie de toujours deuxième avenue na biso la direction ya Birmanie voilà et awa toza l'avenue Kimpese voilà avenue Kimpese de Birmanie tout ce qui est et à Sosa. Et na rappelé na bana bumbu nyonso bana gal bana bumbu nyonso oyo bomesana kotala biso botala biso aujourd'hui toza na quartier na bino pe na commune na bino bana tomba bisika bozali maboko likolo manifestez-vous tika commentaire j'aime benga biso et kosala biso bien bana commune ya Bumbu aussi et mabele bana gal bagalois et ekosala biso lisusu bien botika ba commentaire na bino ekosala biso bien makasi voilà awa toza na avenue Kimpese. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci Naba ya biso libota famille Mampangi na beto oyo tumesana kozala na bango de tout le temps. Merci pe na ba oyo pe bazo kota ya sika donc bipa yozali kuna na Danemark papa Seba Bandona to pesio bambote belé. Soyez les bienvenus à notre émission, soyez les bienvenus à notre famille et découverte vraiment et papa Seba Bandona na Danemark to yambio malamu au rejoindre biso to moni susu papa na biso Paul
Paul Mafuta. Papa na biso Paul Mafuta na Hollande. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kalabiso batutu iko tusanzame kalabiso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie tokomi na direction à Sosa tu bandaki na Birmanie et tu es na direction à Sosa et tu travailler à venir Kimpese bana Kimpese bomoni à venir na bino bomoni lupango na bino bomoni bandako na bino et voilà awasiko tozoleka tozwa avenir Elandi bino ba ebokena bo voyage bo éviter que Sosa konta makadam et à Sosa yango et là ta makadam et à Sosa yango direction Sosa yango et à Sosa bana Sosa hein direction la bino yango et à Sosa là ta tellement makadam et là ta beauté yango et merci na chef de l'état, merci na bakambi ya mboka, merci na gouverneur de la ville de Kinshasa, merci pe na bourgmestre na biso ya Bumbu. C'est l'avenue Tatamena. Merci beaucoup na bana Tatamena nyonso. Merci beaucoup na habitants nyonso ya Tatamena bana Tatamena nyonso. Bobotama na Tatamena de Sosa Birmanie et bana Tatamena nyonso to pesi bino vraiment bambote ya trop. Il y a ebele et merci et si vous voulez tous en avenir Tatamena to bandaki na manifester et tous manifester tous Kimpese ou tous en Tatamena quartier Tomba commune de Bumbu. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Papa Guy Kalamabi aboma soldat et maman Bijou Mabuta. Patrick Bokolomba
mpela ya bampela balobi Patrick Bogolomba mpela ya bampela Patrick Bogolomba ya biso tolela yo mabe tolela ye mabe moto lisusu na maître Thierry Chako Omokoko Pomba Tode ya biso ya yo tolela yo pe lisusu ya trop et vraiment awa to se retrouver na Birmanie, to se retrouver na Birmanie, to si ici avenue Tatamena et to zoni Birmanie. Voilà. Aussi ici avenue Tatamena et tozongi Birmanie et tozana Birmanie tozokota sikoyo avenue oyo elandi Tatamena tozozwa yango tout de suite et tozokota merci na mama Wivine Lukunga ya biso. Voilà. Merci na Thierry Chako Omokoko Pomba Tode ya biso. Et te pesi mbote Patrick Bogolomba mbote Patrick Bogolomba mpela. Tozana veni ngufu. Tozana veni ngufu. Oyo 3e avenue na biso et 4e avenue na biso avenue ngufu. Voilà. Et manifester Kimpese Tatamena et Ngufu. Voilà. Mon papa depuis Texas, mon pasteur Jean Didier Kunda. Jean Didier Kunda. La parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et que mon qu'on a lobby, tous on a allé le Nous continuons toujours à venir Ngufu. Balangufu et boyebi déjà et ba principe il y a émission la biso au moni pas la bino au salicine au moni pas la bino tiki commentaire au moni quartier à venir la bino au sein du biso aussi l'année ça la biso assurance peut te comprendre rapidement que bozo landa biso ba natif ya mabele bozo ta la biso et voilà. Mon pasteur, papa Jean Didier Kunda, depuis Texas. Mon pasteur, mon papa Jean Didier Kunda, depuis Texas. Voilà, awa to succès venu Ngufu, tozongi na Asosa, tozongi na Asosa et avenue Ngufu et to succès venu Ngufu
tozongi asosa. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission asosa yango etikali totiki direction asosa ekoti avenir oyo elandi après lufu. Merci na mon papa moto na nzambe mosali monene ya solo depuis Texas babi moto asolaka na nzambe moto abangaka nzambe. Je vous dis ala basala nzambe mosusu aoteya bato na cher na banga nzambe te. Vedi papa oyo abangaka nzambe mosali na nzambe ya solo papa pasteur Jean Didier Kunda depuis Texas. Papa Guy Kalamabi, Papa Guy Kalamabi, Aboma Soldat. Ah, tous en avenue Panzu. Ouais, j'habitais ici, dans Vanda, on a venu Panzu. Et dans les gars, on a venu Panzu. Et avenue Panzu, on est à 24. On est à 24. Papa Guy Kalamabi, Aboma Soldat et maman Bijou Mabuta. Maman Wivin Lukunga. Wivin Lukunga, to pese sous bambote belé, ya biso lisusu ya libota et to moni Patrick Bokolomba mpela ya bampela Patrick Bokolomba et to pese lisusu mbote belé Patrick Bokolomba mpela ya biso ya palais et to pese sous mbote ya trop et to moni Thierry Chako Omokoko Pomba Tode. Thierry Chako Omokoko Pomba Tode mbote ya trop lisusu. Papa Seba Bandona na Danemark. Et Papa Seba Bandona na Danemark et to pesio ba mote malamu boyeli malamu na émission na les acteurs de Kinshasa et Papa Paul Mafuta na Hollande et ba mote pebele soyez les bienvenus na libota na biso les acteurs de Kinshasa émission P et chaîne na biso et awa tozongi na Birmanie to silisi avenue Panzu to silisi avenue Panzu et voilà avenue Panzu Longwe. Tokoti avenue Luyeye oyo biomani yango tokoti Luyeye nom na tangi te mais na comprendre déjà ndenge ba venir yango elekela ils avenue ya Luyeye voilà yango yoko Luyeye ça fait moi kala
ezala mutu luyeye voilà luyeye. Merci beaucoup na bino tout totala biso et merci beaucoup na bino nyonso bolingaka biso bosepelaka na biso bosepelaka na émission oyo commenter partager aimer panza lisolo bana bumbu nyonso bana gal bana selembau émission na bino yango oyo boyamba ngo na motema moko oyo ezali avenue Luyeye yango oyo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire tokomi na suka ya avenue Luyeye voilà awa to se retrouver na Asosa voilà on direction Asosa ezongi na Asosa et après Luyeye ezalaka mabwana voilà. Aimer, partager, commenter. Merci na yo pour talaka biso. Oza et molandi na biso. Mo benga raté, au commentaire raté, au salara pessimité. Merci pena yo et merci pena yo. Voilà. Awa, to kota venu mabwana. Tiki Asosa, donc quand tu as venu Mabouana pour te bimasco na Birman. Voilà, c'est ça, Mabouana. Donc, venu Mabouana. Merci beaucoup. Balobi, au monde pas na bino, au salicine, au commentaire, au béni, au moni le pango na bino, au moni quartier na bino, au moni commune na bino, au moni avenue na bino, ndako na bino. Maison na bino, école na yo tangela,
Je comprends l'hôtel là, l'école là, au Tangela, et pourquoi pas hôpital au Botangela. Ça la bisoucine. Et place mon gobo sakana au Betabali. Moni maman mon gobo. Ah, ça la bisoucine. Et on ça la force émission la bisou. Ah, tous les liboso ya complexe scolaire Mbemba Kivuvu. Otanga awa et bana batanga kawa bakoko na yo batanga kawa et ole kawa ba cousine batanga awa complexe scolaire Mbemba Kivuvu. Voilà. Complexe scolaire Mbemba Kivuvu ezwamina avenue Mabwana. Avenue Mabwana, direction Assosa Bimani. Merci beaucoup. Et la rappelé bino tozana commune ya Bumbu quartier Tomba et avenue Otoza Sikoyo Mabwana. La parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dit bon témoin, ma sœur, et que mon connard l'oublie, tous on a allé le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa tozana Mabwana na Birmanie, tokomi na Birmanie na Mabwana et tokomi na Birmanie na Mabwana. Voilà. Et tozana toujours na Birmanie et awa tozana école primaire EP4 Bumbu. Voilà. École primaire EP4 Bumbu. Voilà. Oyo ezalaka na Birmanie awa et na Mabwana. Voilà. Et awa la so Birmanie grandeur nango esuka awa. Na bato nyonso baza tioko ma manifeste selon histoire que bazwa déjà bala so babuka ba misala ekatana awa. To ebite basuka ka ndenge ni na l'état wana cop na bango. Voilà. Awa venir Kangama et Mabwana et fallait tozwa Mabeka Ngeba pardon que Mabeka Ngeba eza fermé. C'est Beko Bumbu et c'est ce 15e c'est Beko Bumbu. Temple du roi des rois. Voilà. Toujours na Biomani, na Bumbu, na quartier Tomba. Tokotive aux révolutions. Révolution, voilà. Au côté révolution et voilà. Ah, au côté révolution.
Voilà, au Avenir Révolution. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenir Révolution Yangoyo, cher internaute. Et Avenir Révolution Yangoyo, toujours bosser toujours. Et Avenir Révolution. Donc de Birmanie à Tina Sosa. Avenir Révolution, Birmanie à Sosa. Merci Nabino Toubo Tala Bisso. Merci Naban États-Unis, Amérique, Texas, Miami, hein? France, Londres, Paris, Belgique, Angleterre, Afrique du Sud, Hollande. Bino Toubo Tala Bisso et Afrique Mobimba, Europe, Asie. Et Bino Toubo Tala Bisso, Bolanda Bisso, Bambote Nabino, bonjour, bonsoir Nabino. Biso topesi bino et bino tout botala biso bambote. Comme la direction ya Sosa, nous allons venir Révolution. Avenir Révolution yangoyo. Avenir Révolution yangoyo. Auto comme la direction ya Sosa. Toke sikoyo tozwa elandi. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dit bote mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le rao. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tokoti Avenir elandi Révolution. Merci beaucoup na bino tobozota la biso. Merci na bana Goma, Butembo, Bukavu, Masisi et topesi bino mbote trop. Merci na Congo central, Kasangulu et Kisantu Madimba et bana Kulungongo, bana Lukala et bana Matadi, bana Boma, Mwanda Soyo, Kabinda et vraiment et Kulungongo et Bakongo Mobimba.
topesi bino bambote ya ebele. Awa toza na avenue Masengi, avenue Masengi, toza na avenue Masengi. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Voilà. Pour avenue Masengi. On doit rappeler que nous allons avenue Masengi. Merci dans Football en Afrique du Sud. Merci dans Congo Brazza. Toujours ensemble avec notre émission Les Acteurs de Kinshasa sur notre chaîne 3 Exact Production TV. Yopena no s'abonner te Hôtel Arabiso, s'abonner et comme ça l'Abiso bien, c'est ça notre force. Il y a émission Oyo. Yopena no benga biso te benga biso, commenter, non no commenter te commenter, non no tuna et ça la omoni mabungu omoni maveni na bino omoni quartier na bino otali yango place oza outaki bulo outaki kayuba nini oveni opemi otali yango mais osali ata sinte esala nini olingi quartier na ote olingi commune na ote olingi aveni na ote voilà awa tozongi na Biomani. Nalingi na faire comprendre bato bazo talangai direction ya Birmanie et outil d'ailleurs ko makadam ça fait bané déjà moi ebelepe mais bisika to bandaki na manifeste tito comme na venir mabwana eza na makadam te makadam ebandika ka na mabwana ti ekei donc banda mabwana ti manifeste makadam ezate donc voilà et merci beaucoup. Et toujours continuer à toujours la Biomani. Voilà. À tout comme la Biomani. Voilà. Toi la Biomani. Tous est-ce qu'on venir lundi Masengi. Merci Nabana Libreville. Et merci Nabana Sénégal. Donc, toi, on a venu souvenir. Voilà. Et tout ça, on a venu souvenir. On a venu souvenir. Ça fait des années. Oh, y a qui ça kala. Donc, à travers nous, on a découvert Kinshasa. Sobato, asumuleki, tozonge
soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba Toi l'avenir souvenir, tout le temps moi l'avenir souvenir. Donc là est-ce que vous rappelez de nous tous dans le quartier Tomba, commune Bundu, surnommé Bundes Gal. Voilà. Bala Bundes, Bala Gal, toujours ma bourreau du colo et ma ressortissant non sur Bala Gal, ba Galois la ba Galoise. Et tu peux suivre mon mot de trop. Si tu as galoise, vous se manifester. Galois, vous se manifester. Merci. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye tokomi bongo awa na sosa avenir souvenir yango tokomi bongo na sosa tozokende tozwa avenir oyo elandi après souvenir. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Mama lelo mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba Totiki asosa Côté avenir où il a dit souvenir. Voilà. À toi l'avenir tout wissana. Où ils après souvenir, ils ont tout wissana. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Voilà. Tuwisana. Nous allons voir la Tuwisana. Elle dit Tuwisana. On a dit qu'à venir au boulot, nous avons ma casse. Tuwisana. 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 Voilà. C'est à qui Congo, parce qu'ici, les gens viennent à Congo. Et à 100%, il y a des gens à Boumou. Et à 80%, ce sont des Congo. Bon, donc, c'est ça. Donc, avenue Tuwisana. Avenue Tuwisana. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posamene tokolaka mpona nini toyebi malamu biso kobanko ye. Et tosilisi avenue Tuwisana, tozongi bongo na Biomani et tokende continuer les avenues elandi Tuwisana. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tolongo Tuwisana, tokoti avenue elandi Tuwisana, to na avenue Lungweni. Voilà, toi l'avenue Lungweni sur commune de Bumbu, quartier Tomba. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Avenue Lungweni, quartier Tomba. Voilà, merci beaucoup. La bino tout le temps la biso. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba
mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisamiye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya avenue Lungweni. Avenue Lungweni yango yo. Oluka baboye ya Yesu yakala yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso Merci beaucoup, chers internautes. Et tout ça, on a Asosa, Tokoti Avenue, Oelandi. Avenue Kindinga, Ngoyo, Tokoti Kotika Avenue Lungweni. balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela olola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia Kindinga, et Tokoti Avenue Kindinga. Et merci Nabana Kindinga, et merci Nabana Kindinga, Bana Bumbu, Bana Quartier Tomba, merci Naba Kinois, merci Naba Congolais, vraiment merci Nabino tout, et Avenue Nabino Yango Kindinga, et au moni pas Nabino Salibiso Sin, au tike biso commentaire, au bengi biso, et salara biso bien makasi. Salara biso bien makasi. te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela olola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie bosameme tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
bosabone partager tindela moninga bana bundu bana gal bana bundes okotoyaka soko oyoki mwana bundes toyaka na basurno ebele mwana bundes mwana gal c'est mwana mobali galoise mwana mwasi donc bagaloise na bagalois bana bundes bokota bosabone et osala biso bien makasi et avantage na bido vraiment tosilisa avenir kindinga yango oyo tozongi na Birmanie. kasi ntango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba tozala veni Kiselele donc après kindinga Kiselele. Merci na bana Kiselele et merci na bande kwa Kiselele et avec na bino yango bana Kiselele omoni pa na bino omoni lopango na bino otiki commentaire o aimer o bengi biso et ko sala biso bien, c'est ça notre force à émission. Merci beaucoup. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosameme tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobanko
ça la parole. Merci beaucoup. Comprenez-nous qu'on a musique moyen pour ça la commentaire exact. Aussi ici à venir qui selele. Tozoni awa na sosa et outi na venir qui selele la biomanie. Et là on tient sosa ndenge toujours travailler kaka sosa biomanie sosa biomanie et awa sikoyo et toujours venir la nuit qui selele. Voilà. Tous ont venu la nuit qui s'est levée. Voilà. Et yango a venu la nuit qui s'est levée. Yango ils ont un combo à la minute. On a tout qui a sauce. Merci beaucoup Nabino Baïno sur Bozotala. Merci Nabino Baïno sur Bozako s'abonner. Merci Nabino Baïno sur Bolandaka mission Oyo et à tout moment. Voilà, toi la Louvaman. Donc après qui s'est laissé Louvaman. Voilà. Ah, tout ça là. Louvaman. Voilà. Louvaman. Bana Louvaman, manifestez-vous. Bana Louvaman, maboko likolo. Bana Louvaman, commentez, aimez. Ya. Bana Louvaman. Et on est ensemble, bagaloise, hein, bagaloise, la pessimbote na bagaloise à Belgique, bagaloise, tu peux si ka galoise, pour bientôt tu côté la moins de femmes. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisia na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke Toujours na venu Louvambano. Omoni pas na bino ci commentaire. Omoni pas na bino bengi. Omoni pas na bino obengi. Omoni pas na bino lobby. Omoni pas na bino tiki commentaire. Omoni pas na bino au salut biso signe. C'est sa force la émission la biso. Merci na bagaloise nyonso. Et avenir Louvambano yango esukiaka awa towana Birmanie l'avenue Louvambano quartier Tomba commune de Boum. Donc c'est ça esukiaka et to continuer Birmanie tous la bien avenue et la li Louvambano. J'espère c'est ma beka zone. Voilà. Donc ma beka zone. Et donc il y a des Kazongo Land. Voilà. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso batoto boyiko tosanta
moto masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie Tala biso bato tomoi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe totika. Merci na babone na biso. Merci na bino tout bolina na biso. Merci na bana gal. Et merci na bana Bundes. Et merci. Voilà, je t'avais dit et j'ai déjà dit ça et Avenue Mabeka. Et naloba ki yango Avenue Mabeka. Bah. Avenue Mabeka pour tozwa zongo. C'est ça, zongo Zwiland. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup na bino tout la biso. Merci na bana Bumbu, merci na bana Gal et paix à son âme et notre artiste bana Gal Bagalois au Teuté Koboum son année 2024 et paix à son âme à toi et notre papa et Choramemba paix à son âme et bon séjour et en Europe vers la biso les Galois bana Galois boyambaye bana Galois boyambaye vraiment ya godé le fombo ya ba le fombo base amoni ba Galois solo na Belgique wana ba Galois ya solo ba Galois solo na Belgique wana selele nzembe na fumu kimbangu vrai Galois selele nzembe la selele nzembe la fumu kimbangu ba Kologarde Midine la place à Bara oninga ya Judika ya Lipumbu J3 de Bruxelles bana gali ya solo ya tongo. lisume koma nango perfectionné Risque sana, makambo toboyaki lobi comment autoriser? Risque comment? lisume koma nango perfectionné Risque sana, makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye bato bakoma koluka oya lipambole yesu yakana yo vrema bakoma koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme. Merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup. On a tout à venir Mabeka et à toi la direction il y a Asosa et to Kotisko Avenue Zongo. Merci chers internautes, ndenge tolobaka biso to bandaka pe to sukisaka. Lelo to présenter qui émission la biso ya mokolo lelo na commune ya Bumbu Bundes quartier Tomba et to memi bino bisika quartier Tomba ebandi na manifeste si to komala bino tina live. Nzambe
na profiter mbala moko mpona kosalue bato nyonso balandaki biso mpe batalaki émission oyo. Merci na bino mpo Nzambe abandaki na biso mpe asukisi na biso. Nzambe apesaki biso makasi ya komonana, apesaki biso makasi ya kotourne, apesi biso makasi ya koloba makasi ya kotambola. Parce que ebele na journal lelo baluki batambola batamboli te. Ebele na journal lelo baluki batala télévision ndenge yozotala batali te. Ebele na journal lelo bazelaki bato babwaka bango babwaki bango te. Ebele na journal lelo bazelaki promesse bazelaki eloko moko bo bazwi yango te. Nzambe amonisi biso journal lelo atambusi biso asokokisa babesoin na biso na journée ezosala biso mpe vraiment bien makasi. Alors j'ai profité ya kosaluer famille na biso nyonso oyo tozalaka na bango awa na baémission oyo bakoma bapartenaire na biso bamembre de soutien na biso baconseiller na biso basponsor na biso. Voilà. Et tobandaka toujours na mosala Nzambe papa Jean Didier Kunda depuis Texas. Mosala Nzambe monene, mosala Nzambe monene. Papa Jean Didier Kunda na Texas. Et papa tobandaki na Nzambe et tozokende kosukisa toujours na Nzambe. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba tozongi bimani toye na veni Landu. Voilà. Veni Landu et awa nde ezali dernière et avenue na biso tozo tourner. Merci beaucoup na ba internaute nyonso. Merci na ba abonné nyonso. Merci na équipe technique mobimba oyo ezalaki na nga etamboli na ngai. Merci beaucoup et na bato nyonso et balandi biso l'émission ya mokolo ya lelo. Tokomi na suka émission na biso awa toza na avenue Landu yango et Landu yango
avenue Lambiango. Donc comme la souka émission na biso et émission na biso to bandaki et to suksaki to bandaki na avenue manifeste to to laxibino ba kimpese to laxibino ba kimpese ba manifeste ba kimpese ba ngufu ba mabuana ba veni ba luvamba ba kiselele ba veni belé ba mabuana et ba révolution et to laxibino ba veni belé et voilà et to comme la dernière avenue na biso et avenue Land to comme la dernière. Merci na Papa Seba Bandona. Et merci na yo Papa Seba Bandona. Merci na Danemark. Et na mboka Danemark Papa Seba Bandona. Merci na yo. Merci na Papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na yo Papa Paul Mafuta depuis Hollande. Azalaki on a pendant Hollande biso de début du début jusqu'à la fin. Et merci na Thierry Chako Omokoko Pomba Tode. Et vraiment et Topesio Bambote et Belé. Patrick Bokolomba Mpela ya Bampela. Babi Mongala solo. Patrick Bokolomba Topesio Bambote. Molandi monene wa bandaki na biso du début jusqu'à la fin. Et pourquoi pas na papa na biso Guy Kalamabi aboma soldat et Topesio pe Bambote belé na mboka Mali lipa ozali papa Guy Kalamabi aboma soldat. Pourquoi pas toi Mama Bijou Mabuta molongani ya papa Guy Kalamabi mère couple Topesio bino Bambote belé. Et pourquoi pas na yo Maman Wivin Lukunga, Topesio pe Bambote et belé. Et nani susu ya biso ntanité. Et na pesi mbote na et selele nzembela selele mfumuki mbangu bakolo garde miding na place Ambara moninga ya Jidikaya Lipumbu J3 de Bruxelles na pesi susu Bambote belé. Et merci Nabino Tubotala Kibiso, merci na maman Marie Chérie et Topesio Bambote belé. Merci Nabino Tubotala Kibiso, émission Nabiso le Zala qui présentait la commune ya Bumbu, quartier Tomba. Et merci beaucoup Nabino Tubotala Kibiso. Tokutani au prochain numéro et bye.